Ingeta, 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 bokota, 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 la famille, bokota, awa matière sur matière, awa makambo sur makambo, awa dossier sur dossier, ka ndenge bayebisaka biso tambola na yo mokili omona na yo makambo, tambola mokili omona ya somo, tambola mokili omona ya pasi pe mawa, tambola mokili omona mokili mawa te bandeko na ngai lelo ka ndenge boyebi kaka ndenge makambo ezali bandeko na ngai lelo toyeli bino lisusu na ndenge moko bien sifa lokwa ebele ya batu deja bazomi tuna sifa lokwa ke pasa sifa lokwa qu'est-ce qui se passe sifa lokwa likambo nini lisusu. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officiel. Bienvenue na balandinyo soya kala, bienvenue na ba onyo soya sika. Kande tolobaka toujours et encore boye yimalamu na chaîne na biso, chaîne moko ya batoli, chaîne moko ya ba analyse, chaîne moko ya bananzambe. Bande konanga lelo oyo chez Kisongi Songi officiel to memeli bino sifa lokwa. Na bandi ebele ya batu to yebi sifa lokwa ebele ya batu to sepelaka na comédienne na biso na kombo ya sifa lokwa bandeko nanga. Que passe ça? Qu'est-ce qui se passe? Tant de questions déjà. La plupart des gens se posent déjà des questions. Pour na koyeba nini e komeli sifa loka. Avant na kota na mwa mozindo ya makambu na biso, avant na kota na mwa mozindo ya masolo na biso, e kozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez, et kosala biso malamu et encore malamu mingi. Bambote na deko na biso na kombo ya Valérie Petelo de partout oyo ozolandaka Kisongi Songi officiel to yo pesa yo bambote na madame Judith Diampo visa ye penza lobby mama Etoiline nga na olanda yo ka na deuxième chaîne to yo pesa yo bambote bisika nyonso ozolandaka biso na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Bandeko na biso o nyonso bo olandaka biso ba o nyonso bo otalaka biso, en tout cas to sengi na bino bo s'abonner massivement, bo tie la biso mwa ba j'aime biso to sipelaka na ba j'aime to lingaka pe ba j'aime na bino bandeko nanga, ba j'aime nde esalaka ke ba video na biso etambolaka pe kitoko pe malamu penza mingi. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, Kimobali salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombangu, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, bona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, gros solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela.
La santé n'a pas de prix. Bande konanga soki orobate la santé na yote mutumoko te arotikala kobate la santé na yote. Yango eza toujours malamu en tant que mutu koyeba ndenge nini ya kobate la santé na yo. Soki na nzoto na yo ozomi yoka bien te, en tout cas na osenga na yo benga gafker na lombangu aya kosunga yo na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango de partout au bolanda kisongi officiel toye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ba o nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso oyo bazana matanga kande tolobaka toujours et encore kokufela ezalaka eloko ya kosakana nango te. Kokufela bandeko nanga ezalaka eloko moko ya pasi. Esalaka pasi kokufela bandeko nanga bovandika boye papa ye kokufa mama ye kokufa esalaka pasi mwasi na yo akufi to mobali na yo akufi en tout cas ezalaka eloko moko esalaka toujours et encore pasi yango bandeko nanga na ye penza ko présenter ba sincère condoléances na bandeko na biso nyonso o bazana matanga bandeko na biso nyonso o bauti kokufela de partout o bolanda kisongi officiel toye ko présenter ba sincère condoléances na ndenge pe na cadre moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. La famille toko tanama mozindo ya makambo na biso o to betala lisolo lelo toko tanama mozindo ya makambo oyo kisongi amemeli bino lelo. Lelo oyo ka ndenge boyebi na memeli bino ndeko na biso star na biso na kombo ya Sifa Lokwa. Na bandi ebele abatu toyebi Sifa Lokwa. Sifa Lokwa aza parmi ba comédien na biso oyo babandaki kosepelisa biso ba comédien na biso oyo babandaki ko jouer nde ko jouer babandaki penza ko s'incarner soki bakoti mozindo bandeko nanga mutu nyonso abandaki kosepela mutu penza nyonso abandaki kosepela na ndenge Sifa Lokwa abandaki ko jouer bandeko nanga lelo oyo eza kaka pasi pe mawa. Pourquoi? Parce que tant de personnes déjà bazelaka toujours Sifa Lokwa akozongaka mokolo nini Sifa Lokwa akoya lisusu sur scène mokolo nini akoya lisusu mituna ezalaka mwa ebele ya batu toujours et encore balingaka ba yeba ba mona ba sentir yango wana lelo oyo toye kotia mwa éclaircissement sur makambo wana comme ça eya kosunga biso nyonso na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko. Sans plus tarder na bandi ebele ya batu toyebi Suzy Bantu oyo akufaki atikaki biso la famille toza na sango moko ya pasi kaka kovanda lobi nango toyaki kozwa appel ke ndenge eza boye mama pe ya Suzy Bantu autaki kokufa. En tout cas la famille comme je l'ai toujours dit esalaka pasi en tout cas toye ko présenter lisusu famille ya Suzy Bantu toye ko présenter bango ba sincère condoléances ka ndenge zalaka na ndenge moko ya malamu. En tout cas toyebi nzambe mutu apesaka nzambe mutu azuaka tosengi na bino kaka bokangama na Yesu bo continuer toujours na ba prière ba mabondeli toyebi ke lelo tolobi nzambe na bomoi nzambe akoyeba ndenge nini ya kokonsole bino. En tout cas ezosala pasi pasi toutaki kokufela Suzy Bantu ya même pas 2 ans awa lisusu mama na ye aye kokufa. En tout cas ezosala pasi na motema. Voilà la famille kande na obeta masolo ya Sifa Lokwa. Déjà dès le départ Sifa Lokwa ebele abatu bamitunaka Sifa Lokwa kozonga eza na ba rumeur moko etambola. D'ailleurs biso pe tosalela yango ba émission oyo ezalaki ke mobali ya Sifa Lokwa apekisa ye azonga na makambo ya théâtre asalaka ba filme. Pourquoi? Parce que ba filme eza na makambo ebele. La plupart de gens bayaki koloba ke non Sifa Lokwa azwi mobali ya mabe mobali wana azolinga évolution na ye te est-ce que mobali akoki kopikisa yo mosala osalaka te. Il y a pas longtemps toyaki kolisusu kovanda tomonaki na ba chaîne mosusu bayaki kotia ba film ya sika tout en disant que non Sifa Lokwa azongeli mosala. Bandeko pour votre information en tout cas na ye ko informer bino okay? Na place oyo biso to telemeli na oyo biso toyebi en tout cas eza mwa pasi na kote ya Sifa Lokwa azongela musala oyo ya ki comédienne.
en tout cas na ka ndenge na yebisaki bino ba rumeur déjà tambolaki oui c'est vrai Sifa Lokwa déjà vi na ye ezalaki vi moko caché la plupart des gens babande omona Sifa Lokwa na ndeko na biso Omar Kabongo ndenge babande ko jouer la plupart des gens se disaient que bazalaka mwasi na mobali et d'ailleurs basala na kosala video moko Sifa Lokwa azoyebisa ye ke mwana oyo touti kobota oyeba te ke eza na miliki te bazalaki na mutuka na bata wana deja ezalaki ke Sifa Lokwa abotaki sikoyo barimer etambolaki kaka non bazalaka mwasi na mobali babota bana 5 ye na ndeko na biso Omar Kabongo en réalité batikala kozala mwasi na mobali te ezalaki kaka ki mwasi na mobali ya scène oyo babandaki kojouer mais en réalité batikala kozala mwasi na mobali te ce qui est vrai Sifa Lokwa aza na mwa mobali na ye toloba ngo ka bongo sikoyo contenu ya makambo oyo elekela Sifa Lokwa na ba réseaux sociaux elekela ye na ba makambo ya théâtre kande bino moko bomonaki boyokaki Sifa Lokwa abelaki makasi siko na kobela wana ba prophétie déjà ebimaki eza na bandeko mosusu oyo bazwa ba prophétie depuis poto Nzambe apekisa Sifa Lokwa azongela makambo ya théâtre ezalaki pe na ndeko na biso mosusu baby oyo ayaki pe kopesa ba prophétie na ye ya kosiloba te non Sifa Lokwa il fallait azongela musala bon ezalaki mwa makambo ebele mais kande na lobaka kande na yebisaka bino mutu na mutu nde ayebaka source ya mabe ezouta wapi donc na kovanda na Sifa Lokwa après kobela oyo abelaki na mobali oyo azwaki en tout cas bazwaki penza décision ya koloba ke moyen azongela lisusu mosala ba théâtre eza te yango ti lelo bomonaka Sifa Lokwa te yango ti lelo bandeko na nga botikala komona Sifa Lokwa te ke non azonga asala théâtre théâtre bomona eza na ba makambo ebele kande bomona ba comédien bazokufaka eza na ba makambo ebele la famille tolo bango toyotaki koyebisa bino awa bomonaki liwa ya papa na biso Richard akufaki boutaki komona ndeko na biso pe Pepito oyo autaki lisusu kokufa bandeko na nga na kati ya ba théâtre wana eza na ba makambo ebele ezosalema je sais que bato ebele bakoya koyebisa nga oh mama te bato na bato baza na babitumba famille na bango oui bato na bato baza na babitumba famille na bango mais ki motema mabe ya makasi esi ekoti na théâtre ki motema mabe openza tolobaka motema mabe bandeko na nga esi ekoti na théâtre théâtre ya kilelo eza neti théâtre ya kala lisusu te théâtre kala ezalaki kokufa ezalaki mwa pour ke boyeba ke mutu ngandi akufaki ezalaki mwa pasi mais théâtre kilelo la famille bato baza kokufa se kokufa à l'occasion de rien bomonaka mutu akufi et puis au-delà ya kokufa bazobwakela na bandeko na nga bambasu pas possible bambasu na théâtre eza ebele bino moko boyebi déjà mbasu ezalaka place oyo bato ya mabe bazali nde place oyo tomonaka mbasu place oyo bato mpenza ya mabe bazali nde place oyo tomonaka na biso mbasu ezalaka bongo alors na cadre ya bathéâtre bandeko na nga je vous dis mbasu na bacomédien na biso bazobwaka nde kobwakela baninga bambasu donc kolala kolamuka ka boye na bambasu kovanda boye na bambasu ezosala pasi penza ya makasi alors nga nalobaka toujours vaut mieux se protéger parce que okoki koloba te ke non ndenge eza boye emata ekita esala boye te tozala bato eza na babiloko mosusu il faut reprendre ba précaution déjà Sifa Lokwa kobela oyo abelaki kobela penza oyo abelaki en tout cas tanga de ma part nabeli eza na ba prophétie ebimi ke non eza musala oyo ozosala nde elingi ebomisa yo en tout cas pona bien ya bana nanga na kotika nanga musala et au-delà de ça okutani pe na mobali moko aza pe sérieux mobali moko oyo a se sentir responsable nga na encourageaka toujours bato surtout basi balukaka misala mais eza na bamisala mosusu en tout cas ezalaka kaka malamu olongwe na kati ya musala wana olongwe kaka na kati ya musala parce que toyaki komona Sifa Lokwa ayaki kozwa succès na batemps oyo ya suka avant abima alongwa toyaki komona mwa succès ya makasi penza ekotaki na kote ya Sifa Lokwa akotisaki penza succès ezalaki presque na bafilme nyonso Sifa Lokwa il faut kaka azala
azo tourner pe yango kitoko Sifa Lokwa il faut azala azo tourner pe yango kitoko to utaki komona succès ekotaki siko bino moko boyebi eza na bato mosusu babotama na jalousie ya makasi amonaka Sifa Lokwa bafilme nyonso internet ekomaki kolobelaka Sifa Lokwa alors baosala nini bakomi kobwakela ye bamaladi siko aye kokutana pe na mobali obi naye koperdre yo famille pe etali lobi talaka badiana makila bauti kokufa awa abeli te mwana bato akufi ka boye sikoyo yo pe soki otira attention te okende ka boye alors baye kotia wana nyonso na mutu aye kovanda na maladi oyo abelaki aye komitia na mutu ke non navanda bisika moko olie ke nakende kokufa lelo bana nanga babanda kotelengana ekozala bien te yango bandeko nanga Sifa Lokwa de son côté a préféré na ya vanda donc pona bandeko na biso o balingaka Sifa Lokwa bafilme na ya kala izali bokoti kokota na bafilme na ya kala nga penza na lembaka te kotala bafilme bandeko na biso ba congolais eza na bafilme kutu na zongisaka na nga ya kala aya mosusu omona bafilme ba groupe Salongo o ya kala penza ya kala ya soki 5 ans 6 ans omona na vandi na nga na otalaka omona osentir pe ata eza film otala kala mais okomi kosentir nete eza ka film asika okomi kosepelisa ye okomi kolandela baépisode ezalaka bongo donc soki ozalaka na posa lisusu ya komonaka Sifa Lokwa okoki kokota na bafilme ya kala oyo nyonso Sifa Lokwa tourna avant akata mosala ale okoti kuna okomi kolanda ekozala malamu e encore malamu mingi eza bongo donc mpona bandeko mosusu bazomitia na moto Sifa Lokwa kozonga kantuka tolongola na biso yango Sifa Lokwa akozonga na ye mosala te apréféré na ye amibatela avanda na se akontinue na ye kovanda kobatela nzoto na ye na ndenge moko ya malamu pe ya kitoko eza bongo la famille babilo mosusu ifo tolobaka toyaka koyebisaka bino bavérité bandeko na ngai yango lelo na ye koprofite pe kopesa mwa conseil talaka chaîne na biso ezalaka chaîne moko ya kisongisongi en tout cas ka nde bomoni makambo oyo ekomela bandeko na biso ya bacomédien ka ndenge nauti kobetela bino lisolo ya Sifa Lokwa yango na ye koencourager bandeko na biso nyonso oyo baolanda kisongisongi officiel de partout olandaka biso en tout cas na osenga na yo ka ndenge ezalaka na ndenge moko bien ezala na mosala ozosala zalaka moto mabondeli lelo oyo mokili eza ya kobeba eza na bato mosusu nzambe apesaka biso toyeba tomona bato kaka elongi me motema na bango oyo bazokanisela biso totikala komona yango te alors yango na encourageaka toujours bato de partout oyo boolandaka biso ezala na mosala place ozosala yeba ndenge nini na komibatela eza na babiloko mosusu bandeko na nga babombaka nga na kamwaka omona mutu mosusu na mosala boye amemi baprojet na ye na mosala komi kobetela yango lisolo biso kutu nalingi nasomba boye nalingi nasala boye oyeba te mutu oyo ozosombela biloko aza nani mutu oyo ozobetela lisolo plutôt aza nani alors toyebaka ndenge nini ya koyeba komibatela soki okomibatela te en tout cas ekozala penza pasi pe mawa batela baprojet oyo oza nango bandeko na nga yeba ndenge nini ya kobatela projet na yo yo moko soki okobatela projet na yo te mutu moko te akotikala kobatela projet na yo ezalaka bongo mokili oyo ya lelo eza mokili moko eza ya motema mabe eza mokili moko eza na bato mosusu yo ozalaka na yo na posa kosala na bango concurrence te me bango bavandi bazobeta baosalela yo baconcurrence anke oyeba yo te oyike kobeta ye lisolo ka ndenge ezalaka oke kobetela ye lisolo o nalingi nasala boye naza na projet ya kosala boye yembala moko ake asali yango to yembala moko ake na kibondoki na ye ake abebisi baprojet wana yo olingaki osala alors tozalaka keba na mokili ya lelo eza na babiloko mosusu okoki kobeta lisolo eza pe na babiloko mosusu okoki kobeta lisolo te en ce qui concerne baprojet ezalaka bamakambo moko oyo il faut pas normalement ebimaka libanda baprojet ya ndako na yo baprojet ya babusiness ya bafere na yo en tout cas nga nalobaka toujours ezalaka bien osilisi baprojet na yo bato bamoni nde olobi c'était pas facile ezalaka bongo nga na kamwaka ta bato mosusu ozobela
mais omona mutu mosusu azoloba penza ke ndenge nazobela boye kutu docteur alobaki nazobela maladi kingandi. Tango ozoyebisa mutu wana eske oyebi eta na ye, oyebi eta na ye te, oyebi ye te. Alors tokebaka bandeko na nga, tokeba na mokili eza ya kobeba. Mokili eza na bamakambo nyonso babetaka lisolo te. Mokili oyo eza na bamakambo mosusu tobetaka lisolo, makambo mosusu obombi penza na kiyo moko. Ezala nde makopine, nde nani, oyebi motema na ye te. Toyebaka bilongi ya batu, me mitema ya batu oyo penza batu bakanisaka pona biso, totikala koyeba yango te. Ezalaka bongo. Alors yango ka conseil kisongi officiel lelo ayelaki bino na koyebisa bino makambo ya Sifa Lokwa ka ndenge bato ebele bazomituna. La plupart des gens s'inquiètent vraiment, bato ebele balingi bayeba Sifa Lokwa akozongaka mukolo nini. Yango ka conseil bandeko na nga émission na ningaki na sala pona ko informer bino ke Sifa Lokwa de son côté en tout cas eza mwa pasi na makambo oyo ekomela ye na ba prophétie oyo ebima pour que Sifa Lokwa azongela musala. En tout cas, eza eloko moko tokoki kotia yango na mutu te ke non Sifa Lokwa akoki kozonga musala lelo. Do to longola ngo penza na motema ke non Sifa Lokwa lelo tolobi akoki kozongela musala. Bandeko na nga soki oza mtu alisika na chaîne na biso Kisongi officiel na osenga na yo s'abonner. Tielanga ba j'aime s'il vous plaît, ba commentaire na bino et osalanga malamu. En tout cas tokobi na mwa suka ya partage na biso. Bozala toujours connecté na chaîne na biso, bozala toujours wana biloko kitoko eyaka nango chaque jour. Wana tokomona na lisusu na émission na biso ya pokwa. Bye bye et à la prochaine.